bino bokutami na ngambo mosusu kuna tozana esengo makasi ya encore une fois de plus ya kozali boso na bino na nzela na Kongo mo Kristo. Nzamba za tellement malamu bandeko na ngai isali penza mwa mikolo tozala koleka te. Alors lelo tobina ko reprendre ya mwa tozala kotombela bino na biso elongo bozongi malamu na nzela na Kongo mo Kristo. Ezangai molinga mina bino Évangéliste Maku tangu ifwene juste linkolo beke tangu ekoki pola koyoka maloba na Nzambe juste ezaka na Kikongo tangu ifwene do yango no moni na tango oyo na bonde lyo ndeko na ngai saela ngai evangelisation moko ya kati na ndako okobima te loba ete moumbu na Nzambe moumbu na bino mosala bino azawana na nzela na Kongo mo Kristo pona kotatola pe pona ko annoncer oza évangile na Nzambe yambo ya kobanda tokobondela tokotika tangu ona maboko na Nzambe. Nzambe merci ya wana bikama mokonzi poza malamu atomboli kombo na yo Nzambe na tiki tango ona sena maboko na yo tikete Seigneur lola etika likolo polele Nzambe na direction espace oyo Nzambe na bikamwa oni tokoloba na nzela na yo ona bakoyoka Nzambe basimba pe bachala misala lokumukembe zonge pano poza Nzambe malamu. Telobi bongo merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Tokomi na tango toka maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe za maloba malamu, maloba kitoko, maloba na nguya. Pourquoi tokoka maloba na Nzambe? Poete maloba na Nzambe ezako pesa biso bomoi. Maloba na Nzambe ezako sala biso eke toyeba na koloba oyo eza na ngambo ya Nzambe. Poete bomoi esimba mikana maloba na Nzambe. Yangono moni tokokanga bimbebo ata mokolo moko te tokotikala kawana na nzela la kotato la monena Nzambe na babalabala na nzela la media na kati na betonga toko annoncer po ebi ete Nzambe wana aza capable ya kosala biso bolamu pe ye wana azosala biso bolamu tango nyonso. Alors yangono nga ko répéter la tango oyo koloba eke tolingo ko partager sujet la biso lelo eza sujet oyo ezali ete thème na biso ya solo eke ozali si ozali banga na mop libanga na bomoi o ezali ko pesa pe o endimami pona kotonga ndako na Nzambe soki na kweba na kozongela alobi ete yo ozali libanga o ya bomoi o eza kondimama pona kotonga o ezali ndako na Nzambe. Tokele mbango na mokana na Nzambe na mokana na 1 Pierre chapitre 2 na verset na biso 4 à 5. Tokotanga na 2 Pierre na 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. Et maman na biso joli akotanga la biso la koto na portugais pe ngana kweba na ko yambola yango. Vamos ler as escrituras no livro de 1 Pedro 2 versículo 5. Amen. No 5º versículo. Amen. Vós também como pedras vivantes. Bino pe lokola libanga na bomoi. Sois edificados casa espiritual. Bomi lendi sama po bomi tonga ndako oyo eza ya bomoi. E sacerdócio santo. Pe bosanto boyenge beni bosanto. Para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus por Jesus Cristo. Oyo vema pona ko kabambe kamalamu oyo sepeli sinkolo. Amen. 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 Wana otangeza verset 5 hein? Verset 5. Tangela sur verset 4. Chegando vós para ele. Bo pusa na bino epai na ye. Pedra viva. Libanga na bomoi. Reprovada na verdade. Ya solo oyo batu babwaka ki. Pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Me batu babwaka ki mepai na Nzambe eza eloko oya motuya pesembo. Amen. Alléluia. Amen. Ya solo lokola tozoko loba libanga lelo oyo. Eke Bible neto che thème na biso tolobi ete yo ozali libanga oyo tokoko konte na yango pona kotonga temple ya Nzambe to kolo akoki ko konte na libanga oyo ezali yo to ezali ngai poto continuer ko bakisa babanga epai na Pierre angulaire oyo eza Jésus Christ ye moko na bomoi. Alléluia. Bible alobi na biso na mokana 1 Pierre chapitre 2 verset 4 alobi ete bo pusana epai na ye.
alors epai na nani oyo biso toko pusana. Alors biso toko pusana kaka epai na Yesu Masia. Poete Yesu Masia oyo yende amataki ne kulusu, yende asomba kilibota, yende afuta kipone eklesia, yende akangola kilibota, yende alongola kibiso na minyololo ya famille, yende alongola kibiso na ba vie ya pauvreté, ya alongola kibiso na ba maladie héréditaire. Alors Bible zolobete moto moko te akoki koloba. Merci maman Florence naza komona yo. Merci. Alors moto moko te akoki koloba eke ngai naza libanga me na boyi ko pusana epai na libanga oyo eza libanga ete benga na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci encore le pasteur Jean-Claude Kopsou. Nzamba pambola o papa. Et naza koloba na tango oyo Bible zoloba ngai zo répéter. Bo pusana epai na ye. Bino oyo boza libanga, libanga la motuya. Alléluia. Libanga oyo eza banani eza biso oyo tobenga mibala na Nzambe. Biso tondimeli Yesu mokonzi pe mobikisi. Poete Bible obiete libanga oyo abomo bato babwaka kiyango pe bato baboya kiyango. Alléluia. Ah, eloko malamu yaki na mokili. Moto malamu yaki na sena moi. Moto malamu yaki po bikisa bato. Po akangola bato. Ah, Nzambe na bikamwa. Eke bato ba rejeta kiye. Eke bato ba bwaka kiye. Eke bato ba boya kiye. Nazola ba lelo soko za ya Nzambe. Bato wako sundola yo. Bato wako neglige yo. Bato wako rejete yo. Bato wako boya mimi ko ba kombola yo. Bato wako boya mimi ko tombola ko tombola yo. Mais nazola ba eke sepela soki Nzambe andimi yo. Alléluia. Sepela soki Nzambe andimi yo. Ah, mama Clarisse Nzambe pambola yo. C'est la mission évangélisation, maman. Invitez nous à nous comme matière, c'est très important. La Bible dit ngai eke. Na tango Nzambe lobi ete ngai na ndimi yo, na mandimi Yesu. Malgré mo kilebwa kakiye. Malgré batu ba rejeta kiye. Mais Nzambe lobi ngai na ndimi yo. Et ça la ngai passe pe mawa. Comment na moto zo luka batu ba tombola ye. Comment na moto zo luka batu ba ndima ye. Moto ko yeba ko za le loko la Nzambe. Moto ko yeba zo tambola la Nzambe. Mais motema na so sebilité ndima yo. Akolobana ke papa zo sa le loko te. Ko se la te batu ba ndima yo. Mais il est Nzambe andima yo. Bible lobi na ngane sika oyo. Batu ba rejeter Pierre. Batu ba bwa ki libanga oyo. Na so ba Pierre avec les 12 apôtres te. Na ba libanga na talo c'est Jésus. L'homme de Galilée, l'homme qui marche pendant la journée, l'homme qui a ressuscité, l'homme qui a parti jusqu'au plus profond, lié sous la terre. Moto ya kango la kapabi kisaka. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Moto ya pesa ki bomo na ye pour la bomo na biso. Bato ba rejeter ye. Ah, Nzambe alobi ete non. Ba rejeter yo. Mengala alobi oza tikotak. Oza l'homme ya journée. Oza Nzambe yo kotikala. Nzambe ndimi yo. Yango nazo bandeko na ngai. Kotika kosambela te po moni mikakatano eza liboso na yo. Koboya Nzambe te po moni bato bazo ndima yo te. Bosana pense ke bato batombola yo. Yebete soki Nzambe alobi wi na bomo na ngai. Ah, même bato balobi na bango non. Yo lokola wi ya Nzambe lobama. Okosala mandenge Nzambe alobela. Alléluia. Yango te ma joli. Amen. Nzambe aza malamu. Alors Bible lobi ete ba rejeter Pierre oyo. Mais biso otoba Pierre vivante. Il faut tout ça là. Tokutana tokangana tozala elongo na Pierre oyo. Alors na likolo beloko moko. Jésus-Christ a la capacité. Ya kosala mosala Nzambe yemoko. Alléluia. Jésus a kosala mosala Nzambe yemoko. Mais il a préféré azwa ba disciple batambola basala ngo ensemble. Ayeba ki Paul nyazwa ki bango. Aboye kosala yemoko. Mabifona zwa bango. Et puis soki ba bizwila te. Bible lobi na ngai ke Yesu a passaki toute la nuit ko bondela. Po apona ba yenge beni. Po apona ba oba ko tambola na ye. Mais Yesu tala bato ya ponaki. So batali moto liboso to kotala nano. Moto abenga mina komba Jida. Aki moto yo. So to tala ba Pierre. Mabanga na telo fo esangana na Pierre vivante. Yesu ko pona yete. Maeba kiete ngala ko futa. Ngala ko kere kulusu. Po ete Jida zo abomoy. Tala bato lokola ba Thomas. Abiso ngala morite la kondimate. Yesu abina zala pose ba lokola ba Thomas. Na zo bango. Yesu azwaki bango. Alors Bible zo bala biso toyebi Nzambe. Biso to ndimi Nzambe. Biso to ki mongongo na Nzambe. Même yo yoki na mongongo na Nzambe te. Na nzela na matin na lelo oza capable ya koyoka yango. Ya kolobete la jui décision na Nzambe. Ya kolobete la jui décision ko sale na Nzambe. Po etoko
ma pierre vivante. Bible obete le pierre oba rejetaki et comme pierre angulaire et comme pierre oya motuya siko ezo sengete biso baba na bomoy e bakisa malikolo wana po etonga ndako eza spirituel. Ah, yawe la bikamwa moko liboso na tanga verset on a sosola kate ngala kanisi poza la pierre vivante. Faut la moto yaka retraite tout le temps. Faut la moto pesa la dîme tout le temps. Faut la moto dans mon sous au côté de la jeune et prier tout le temps. Dans la moto yaka église tous les dimanches. Mais la soso la guide ok. Pose la pierre vivante. Faut la moto c'est une rencontre personnelle avec Jésus. On c'est une rencontre personnelle avec les pierres angulaires. Oya benami Yesu Masia. Oh ngala kanisa ki so na pesi misona na mosala nzambe me na kuta na ngala Yesu te na kozala pierre vivante. Oh ngala kanisa ki so na someli basala nzambe bilamba na bongo na motema te na kozala pierre vivante. Donc eza bongo te. Faut la rencontre personnelle avec l'homme de Galilée, avec celui qui a ressuscité, celui qui a rendu le plus profond. Oh Zambe la bikamwa nazo tombo la kombo la yo Zambe nazo ko inviter ndeko moko pesa motema no pa na Zambe afin ko devenir pierre vivante. Ezanga pour la koyana église te ezanga pour la ko pesa bakabote ezanga pour la ko za mokamya ba mama te ezanga pour la ko za mokamya ba papa te mais faut la rencontre personnelle avec l'homme de Galilée, l'homme qui était rejeté. Il est devenu le pierre angulaire. Yena komi libanga na motuya pe libanga na talo yena komi libanga na motuya pe ya Jessica ya motuya. Oh Jésus, Dieu de gloire. Bible lobilangai vous les pierres vivantes donc pour comme pierre vivante vous avez besoin que ça la rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth pour la consacrer nabi et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous. Ah, donc Tomi Tongama, Tomi Tongisa, pour former une maison spirituelle. Pour la Kotonganda Kweza Molimo, et tout ça biso, tout dans la bateau Oyo, tout ça approuvé par la Zambé. Alléluia, Alléluia. Abi pour former une maison spirituelle. Et c'est sacerdoce. Tout dans la consacrer la sacerdoce en Zambé. Tout dans la bateau, tu as mis pèse à la moussala en Zambé. Tout dans la bateau, tu as prendre des préoccupations à la moussala en Zambé. Mais nous devons avoir besoin de savoir est-ce que Ngalaza est-il dans la construction wana. Alléluia. Alléluia. Oyaka dans l'église. Dans le but de vous est-il te. Mais maintenant on vérifie vina yo. Yakoyebe qu'est-ce que ngai. Est-ce que ngai. Nandi mama. Est-ce que nana libanga oyo ah nzama pambolo mama joli apesinga momo kwa important. Est-ce que ngai na ndimama nanzela na nzambe et que libanga na nge bakisama na pierre angulaire oza Jésus pour former pour construire o ndako ya molimo. Alléluia. Yango c'est important. So yo moniete na ndimama te ah tango ezanano tozala tango moko eza temps de salut, temps de la grâce. Okopusa na kepa na Nzambe. Okopusa na kepa na Nzambe. Oh na yebi ete loko moko. Tamusozo kanisa kondimama. Metamusozo na wrong way. Ozana nzela oza ya erreur. Ya mwana tala mwasolo wana neba Bible bina biso. Na mukana Jean 4 mwasolo mo Samaria. Ayeba kiete kokora ngai yebisa ngai nazwa kamai na liburu oyo nakene pai mosusu te nakene kotoke pai mosusu te epi kokora ngai yebisa ngai tozala relation te na ba juif akanisa kazalaka na nzela ya malamu akanisa kazalaka kokende na ndenga malamu mazalaki pierre vivante te po makambo ya kosala elakisaki te ezalaki pierre vivante me mokolo oyo akende kotoka mai akutaki moto ya bengami libanga na talo c'est Jésus. Akutala moto ya bengami les lions de la tribu de Juda. Akutala moto ya bengami Yangabida El Elion Jova Jireh Sabaote Jova Shama oh El Elion Chikeno Jova Ra Jova Nisi amo kolango mwere shajaki Yesu aibise pesanga mai alabinga nazana ruati way nazana nzela ya malamu kokora ngai yebisaka ngai eke loko nazo sala na koza na relation ba juif te tango moso ya ke église ozako partenir na ngambo oya moso samaritain akanisa kaza kina nzela malamu
mais okazaka na nzela ya mabe. Mais lokola akutanaki na l'homme de Galilée, Yesu alobi na ye, alobi nga naza mai na bomoi, naza libanga na talo. Soko lingi okoma libanga na talo, obakisama na construction ya tabernacle, ezosenga okutana na ngai. Alobi nga nayebi yo te, nga nayebi yo te. Alors Yesu ayebisaki ye, kende kobengelanga mobali na yo. Abi nazala mobali te, landa lisolo pa ezokende. Ah Jésus, Bible alobi na ngai, mwasi abi na mobali te. Yesu alobi oza na raison. Po ozaki na 5, oyo pozala yaza ya yo te. 5 wana lelo na bomo ina onde kolangai. Vérifiez vina yo. Tamso kozala ekobo, tamso kozala koyiba, tamso kozala kotonga, tamso kozala kofinga, tamso kozala kochola, tamso muninga yo sepelaka te. Ezali ba défaut. Oye ko empêcher yo kozala pierre vivante. Oye ko empêcher yo kozala tailler. Mais ça nous tarde. Moi je comprends la tali. Alobi ya solo. Bakoko na balobaki. Mais lelo na kuta la moto yo. So kuta na ye, vie na yo changer. Na kuta la moto yo. So alobi likamo po na vie na yo bongwami. Ah makambo alobi na ngai. Atwa na ndimie to za Nzambe. Alobi makambo alobi na ngai. Nazo ndima ko za Nzambe. Yango nazo loba na tango onde ko na ngai. Toza wana poto za la bato o ba pierre vivante. Mabanga oyo eko partenir, eko sala, eke bakisama likolo ya pierre angulaire, c'est Jésus. Alléluia. On a dit que c'est joli. Qu'aucune église est malade. Qu'aucun département est malade. Mais ça la rencontre personnelle avec Jésus. C'est alors qu'on se dit que c'est un molimo. Au Colobasu Nengo a Nogolobate. Au Comora Sunego Zagomonate. Yangwana Nga Kosola la Batoyo. Mingi Baby Zambe. Likamona Rosa la Monene. Le Kola Zala la Kondima Baby Zambe. Alors, on va pas un petit problème. Nzamba ça quelque chose. Mais moto est bien Zambete. Alors, il y a une explication. Abi papa nga ulepesi ba onengo ebisinga bongo. Po ser mo kufa na maladi wana. Ser mo kufa na voyage wana. Bo ser mo sala ki likambo wana. Mais oya ebi Zambe. Alors va toujours que non. Ozana Nzambe na bomoy. Nzambe na kotika yote. Yango ya pierre vivante. Eza malamu po ozala pierre vivante. Même dans nos églises. Il y a qu'une église à Malamu, mais il y a une rencontre personnelle avec Jésus. Mon toit, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Mon toit, la ville est à la Lolenge Wanate. Construction à Ndako ya Nzambe, ou à tabernacle à Nzambe, et Tonga Makate. N'a pas pierre, n'importe quelle pierre. Même tant qu'on a besoin de mon canana, n'exode. Bible besoin de mon Motuya. Les pierres, tout était taillé. Pierre Nioso ezaki taillé avant et côté à la construction. Ngala kama batumsu na 4 églises. Awo tambola mabe. Mosala Nzamba ebiseke non, maman photo solo là. Oh non, on a vie privée là. Mais comment y a une église dans la vie privée? On va dans la vie privée. Amen. Ouais, femme samaritaine. Azaki na lokona na moto. Mikumba zaki na yango. Mais tant que Jésus a dit koloba na ye. Ah, zoki yango saki nini? Akitisi yango. Aboyi yango. Donc okoko tambola na yango te. Tu dois la rejeter. Faut rejeter yango. Parce qu'on connaît au temple na yango, on sentir kilo ke musika te. Christ a yo kuta ona mikumba wana. Alléluia. Yamona moni était faut se laisser, il faut se laisser pas dans Nzambe. Nzambe wana so mitike pa na ye. Nzambe ko sala nyoso na bomo na yo. Ako taye yo. Ako remettre yo en ordre. Ako pambola yo. Nzambe na ko sanctifier yo encore une fois de plus. Pe wana yo comme na mone se li Nzambe. C'est alors que tant yo za la tailler. Ce qu'on va te ba ko so o eza bomo na yo. Et comme li banga na talo, li banga o eza vivante. Ba keba memi yango. Ba placer au pas pierre angulaire ezali. Alléluia. C'est alors que comme ça la construction, ou comme ça la partie à construction, il y a maison spirituelle en Zambé. Alléluia. Ou est un temple en Zambé. C'est alors que tant yo commis pierre vivante. Voilà ce que yo Bible zo barangai, penga zo barayo, o commis moko ya ba héritage en Zambé. Okomi moko ya trésor ya Nzambe. Pourtant se ba longoli e pa yo zalaki. Ba remettre que pierre vivante, ba prouver yo. Ba memio e pa pierre angulaire ezali c'est Jésus. Donc voilà maboko la ye. Bible d'abord elobi,
nani akobotola yo na maboko ya nzambe ya simbi yo. Alléluia. C'est alors que yo komi trésor ya nzambe. Soto tio na valeur mbonga muke, don nzambe so za mbonga na ye yo za ba senga sengi ya nzambe. Ozala ba senti ya manza ya nzambe, mais atio ka trésor. Nana ko nzambe ko permettre jamais. Moto ma otine le porte où azo trésor ya nzamba kenango. Sala effort ndeko langai. Oyeba nzambe na solo. Oyeba nzambe na ba critère na ye nyoso. Poete soko yebi nzambe. Oza moto le sengo. Pierre na yo comme utile. Bako travailler yango. Poete travailler. Ezala ajouter na pierre angulaire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Femme oyo samaritaine. Akitisaki biloko na nyoso. Amonaki abi oyo ezaki kobo. Oyo ezaki lukunya. Oyo ezaki kochola. Oye bato lukunya baza. Asali one de paste. Mamone oka osombi loka mutuka sika. Alala asute. Akoma mawa. Azako mitungisama. Oapesi lo mbongo te. Eza mikumba ndeko langai. Na bakisio wala kotika kozala jamais pierre vivante. Alléluia. Moninga azui sepela nde balobaka. Ponza ma pese nzamba zane juste te. A pese pe yo pe ya yo ekoya. Mais avec ya yo sepela nanu. Alléluia. Alléluia. Koza motema lukunya te. Et comme ça m'a baisé, ça fait partie à biloko ko pécheur, on a la pierre vivante. Moi so samaritaine, a kanisa ka bité ba koko balobaki, mais oya zolo balanga, aza différent ba koko langai. Pour ba koko ba kufa ba lamuka te. Mais ya kufa pas c'est quoi? Alors, ana mwana ndimi yango kaka. Alléluia. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu. Tika ekobo, afin que nzamba prouve yo, amema yo. Okoma pierre vivante. Tika ko chola ko finga ko seka batu. Tika zala mote malamu. Po biblio ko dio sona mweko la kisa pe ngo ko prouver nzambe et que non, moi nanga oya komi le pierre vivante. Po pona wazala pierre vivante. Po bazwa yo o kota la kata construction ya nzambe. Donc ne pas to ndaku ya nzambe, hein? Et on sait que faut dans la moto aussi des rencontres personnelles avec Jésus. Malheureusement les lots, bah ça des rencontres na batu, bah ça des rencontres na ba dénomination. Na côté la dénomination te mais vous voyez pas dénomination comme les kangai. Muta ça des rencontres maman. Na dénomination comme ya église pas ya sambelaka. Alléluia. Na lobaka yango pe na répétaka. Comme ya église mo côté ko bikisa moto. Mais rencontre avec Jésus. Yangone ko bikisa yo. Alléluia. Kokuta na nzambe yangone ko bikisa yo. Moto passer temps mon lezo défendre comme l'église. Défendre Yesu mataki ne kulusu. Yena ngo sala ke yo comme pierre vivante. Oza ajouter la construction en nzambe. Te église so bongote. Te église so za bongote. Église, on comprend déjà que yé donc à côté de la dénomination. Alléluia. Motemosuku tazo ba betelo mobali nangai. Mais so simi mosala nzambe aussi problème. Alléluia. Alléluia. Pierre a ngao défendre Jésus. Jésus c'est tika ba betanga. Tika ba cracher. Alléluia. Laisse les hommes de Dieu. Bato nzamba pambola pa ouais. Penzamba mema bango mosika. Qu'on défende les dénominations mon côté. Mais défendre Jésus qui était mort pour toi. C'est la rencontre avec Jésus. Dans la vie de la dénomination mais la rencontre avec Jésus est plus meilleure que la dénomination. Pour celui qui l'a souffert. C'est lui qui était monté à la croix pour ta vie. C'est lui qui t'a racheté. Yende asomba kiyo. Alléluia. Nzamba pambola ndeko na ngai dede. Oh Jésus, Dieu de gloire. Na tatoli monene na yo zambe. C'est la rencontre avec Jésus. Qu'on défendre te, c'est la rencontre personnelle. Et ça vice versa.
musomona mwasi aka na église mama monene vraiment na kati na église poste kabamba kafumba bapesa ye mais mobali nazoba nayeba te soki aka osani kuna. Alléluia. Un vrai chrétien, un vrai Pierre, libanga oyo vivante, il commence na ndako na ye. Il bon témoignage. Pas à l'église. Kuna pa yo sa tango molai. Na ndako na ona mobali na yo. Papa baza Pierre vivante ya malamu. Approuvé pas ina Nzambe. Po libanga na ye e akobakisa me pas Yesu aza. Ça veut dire que azabe papa on ndako na ye. Aza léoparte. Aza pe lionte. Il bon témoignage bandaka na ndako. Na église moto nyonso akoma alola sango. Moto akomi elongi lokola mamelo ya mupe. Bon baza la Congo na ba 1912. Hein? Sur otali ka lobi eh! Oh na vrai mupe vraiment mupe. Alléluia. Zamba zama lam. Une bonne chose commence à la maison. Moto aza Pierre. Donc ça veut dire moto wana Maman Jolie, ma camonne ne se de bien. Pour ça, les bangos ont prouvé par Nzambe. Pas sur les hommes. Moi, j'ai prouvé par ce ben yo. Pour vous avoir un quartier. Oh, tu as un palanca. Na simana pas comment vous avez vendu thé. Ma maman Nzambe est la bongo thé. Oh, pour nous les aller zango, les gars zango le thé. Si tu es la pierre vivante, tu commandes à bamboumana yango. Alléluia. Pierre ebise baoteke ya sambelaka kala démarche batali babi ngendelu babi ngendelu azalango abi ngendelu azalango moto abi ngendelu teza démarche babi démarche ozo kendele wana a Pierre sele da kosa habité abandi so batuna ka lobeli wana we batu musula bandako mama azale mama kamile église melanda ko papa reketaka. Papa on a yo zo bali nango yo mi mona yo za nani atu ya yo mona za nani na papa ti na za muto na za ordre na jardin d'Éden. Alléluia. Faut rencontre personnelle avec Jésus. Mon doigt à pierre vivante mon ba ina ko sepela mon ba na pierre vivante moi ce n'est pas ça nini ban na pas ça nini mama lo bana mungongo makasi. Alléluia. Nzamba malamu mama nzamba malamu. Ça la rencontre personnelle avec Jésus. Il y a un batu mususu maman, as un vrai soulard. Mais l'église, il y a un homme masiko ba. As un diacre l'église hein. Ba panier na Sainte-Seine. Tellement mo sala nzamba za misu limité, à cause de mo sala nzamba so azongi na ndako. Tola ba kwa ba camarade na diacre grand quit. Alléluia. Mais comment nous avons la pierre vivante? Yoza moto simbaka osimaka nkela ya Nzambe simbaka dobi Sainte-Seine ya Nzambe vie ya désordre. Sur passage à Paul azolobake yango moni bato bazolia ngwe ndigme na inconscient bazaba paralytique bazaba mort sikoyo omona moto zoye bati azoba ngana ndaza vivante toza vivante nilo banza zo kokisama. Alléluia. Donc toza la bato yo toza la prouver. Tous les gens qui ndimami et que non. Et ça t'es si ma micro ça me sert dans Nzambe. Ngana za mwana Nzambe. Bino mo ebite ngana Nzambe là. Non, ce n'est pas important. Toi ba dia ndako. Ba témoignage yaka. Mwana mutazo ba bia papa. Ngapi nende boza wana na papa wana boza mukumba na bo pesa ye. Ya mwana pona biso na ngamba basala Nzambe. Poto dans la vie de prière makasi. Ko yeba nani oko pesa mukumba. Quand une église, nous devons avoir la révélation. Pour ceux qui ont la révélation, alors tu peux ça moussa et pas la moto avec certitude. Alléluia. Pour l'église, moto ne sont comme un Monsanto. Alléluia. Mais si on a pierre vivante, on a Monsanto l'église, on a la moto même les bossons moi si na yo, on a kimia, maman on sepela. Mais ce qu'on a l'église, on a le bas kitoko. Nanda maloba mabe. Deuxième ça on a la double vie. Yesu a l'idée double vie te. Libanga oyo yesu so senga ne sika oyo le bien que vous aussi
Vous avez la pierre vivante pour être ajoutée à la construction. Bino vous avez libanga la talo. Pour vous bakisama la construction ya maison spirituelle ya Nzambe. Et ça bateau la double vitesse. Jean 4, 23. Alléluia. Jean 4, 23. Mas a hora vem e agora é a verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Alléluia. Porque já não é nesta montanha. Maman Angeli Satama Pambola yo. Kaka na église était. Maman tenu so verset o ezala mukana Jean 4, 23. Bible kuna Bible biso eke tango ezoya peta ngwe koki. Bayenga be na solo, basambeli na solo. Bakobonde la kaka na église était. Alléluia. Bakoyeba bango na église était. Bakoyeba bango même libanda ya église. Ba vrais adorateurs. Yango mona nzamba kana posa ya ba adorateurs kaka. Mais les vrais adorateurs, ozala mobembo, mozo konte kozala un vrai adorateur. Bayela bango wana lobi kinia ngama kamona sala yango te. Ki adorateur nzaka na église te. Ozala voyage. Ozo avion na Belgique, ok Congo, ok Angola, ok partout, ok les États-Unis. Au moins ni bena mwana mwasa bete ngala lingiyo. Olobinga kinia, atana voyage, atana moment nini. Ngai naza vrai adorateur. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes là bazanga ba adorateur na quatre églises. Mais sur la église, azana double vie. Maman, bebete moto musubi na ebsinga bi oh frère na biso habité, wana frère de sambela na habité. Tala yingana muni ozo yeba itenga oh ye wana za frère na biso habité pas ça frère na biso. Oh mais pourquoi ni abilenga za wana lobby alala kuna kuicha danse tone na ukiboki mnanga habité ye na asala msama la mna ligeza habité yete na la sa photo oye na tebla tema bino na bila so photo faut keba ba double vivo keba pour ni on kebisio pour monde comme na média yozo mela yozo langwa mobile mo na pembeni mo na pembeni bango bazo filmer yo kasi to yebite me ba la exhibition loko wana ozana mama tamba la sema bime kasi ye o fema abi o tshaka tembe ba bien ku tu première fois ça fait 3 ans toi là na awa mais nzamba malamu ndeko la ngai et l'on monte décourager yo linga sa projet toujours le pas ensemble soko za la double vie bana ko yeba lelo même on sali 10 ans na église Pierre na yo et ça non important et ça non utilité pour compléter na pierre angulaire qui est Jésus. Na construction nzambe biloko eza boule, biloko eza peto, yango ekotaka wana. Alléluia ma jolie. Eza pasi hein. Bato ka sasura yeka église bien ngala zanga mala nzambe. Eza bien yaka église. Et puis la célébration de l'église pour dans l'église on va matin ensemble. Au bon la mutema. Mais là ça nga passe. Mutaya église au moins 10 ans, ma chombe. Même si on boti mwana na yo, azo kola te azo croire te. Maman je veux que ça passe. On remet tungi sama. On remet tungi sama mingi. Dans la version babina biso na 1 Pierre 2 verset 2. Tant que son verset 2 ma jolie. Na défense en français. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Donc bon linga bon zala lokola bano babotami nasika na bunzambe. Un vrai enfant de Dieu, un nouveau-né. Alléluia. Et ça, il y a une nouvelle naissance. Qu'on néglige une nouvelle naissance. Qu'on néglige un côté. À côté, on va le biété. Nouveau-né. Le lait non fralante de la parole. Afin que, et là on a afin que par lui, vous croissiez pour les salir. Afin que, moi je t'ai là on a porté la place là. Afin que, para qui? pour la tina eke. Para que por ele, pour la zala ye, va crescendo. Pour être yokola. Na sepe la en français. Babette afin que par lui vous croissiez pour les salir. Oyebete esengi to kola pona kobika na biso esengi to bota bambuma to boy muto e 10 ans liboso na nzamba za machombe te
ozo yoka sala pe fort osala ba recherche pour okola pour moto akoli azumuta miliki te. Alléluia. Bible a dit que l'héritier autant qu'azaka la mwana moke bako pesa héritage te mais bako taba to bakamba ye ti o mokolo ya kokola siko yo ye 10 ans l'église 15 ans l'église okola kate. Mais comment possible bako confier aux richesses ya Nzambe? Alléluia. Et ça la richesse yo faut pour gérer yo moko pour ça la biso za ngwana ya omoni bato bakola kate basa na Nzambe balala kapongite. Eza la 4h du matin prier na mutu passe papa nazobela ya kobondela papa nenga bwe kuneza bwe linza ke longwe ya kobondela kola na makamula Nzambe poso ko koli okopesa mwanda ma repo basala Nzambe. Alors la repo ozala ba kobondela plus ko luka Nzambe kola nde kola mwana nzoto malamu te on pose maboko pa na mwana. Moi je le dis que guérison ça lipa mokolo mokolo pour ba chrétien. Et ça eloko ya petenza ma pesi pa ba chrétien. Travaillez votre salut. Salut va travailler kayango. Yanto mo adam soma mu travail ezate. O travail ezate. Toi la pose à travail. Et puis là la pose en école ningai. Bana mo vérifier vina yo. Pour femme samaritaine, alors non. Qui kalo na boa ona se. Eza ekobo na boa kyango. Jalousie na boa kyango. Kofinga na boa kyango. Koina na boa kyango. Nyonso eza mabe na boa kyango. Siko Jésus ngaye. Nzamba na posa na yozo landa ngai. Alléluia. Kotika sali no pour la lobité. Et puis ça nga mawa. Moto cha sali pour la lobby. Est-ce que na bino ke lobby yo za na pema. Na na pozo za na pema. Pour to za tangwa ko bongo la motema. Mais kotika sali pour la lobité. Bible lobby na ngai. Si tu attends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Comme ça programme ça voyage à Kisasa. Ozala la copine morazo zelawana. Est-ce que comment tu oses libanga oya yoto to tango pas to ton ndako na pierre angulaire. Son Jésus est saint. Alléluia. Oba frère na ba sala na ba mama. Anga za Nzambe te. Anga za Nzambe te. Baba lekisi. Bon je dois vivre wapi. Si on doit vivre la bonne Nzambe. Alléluia. Na bonne Nzambe za relever mwa esengo ya kimia ya malamu. Alléluia. Toko zo libanga na yo tozo yoza kama poli ya église. Na komi na suka. Kama poli opesa radim, c'est bien. Pour sommer la rabiso bilamba, c'est bien. Pour yo kombo ya église, c'est bien. Mais la rencontre personnelle avec l'homme de Galilée. Yango c'est important. Comme la tête qu'on discuta quand on défend la dénomination. C'est donne à Jésus. Le bête c'est lui qui a payé pour moi la croix. Alléluia. Respectez Basel Nzambe. Bango Nzambe établir na sela moy. Soki li kambezali benga. Le bête papa bonne la pour ngai, c'est très important. Mais nde yeba eke. Oyo akufela ko ne kulusu. Yona keneki 3 jours na samabele. Yona kutala ki na femme qui était courbée pendant 18 ans. Yona kutala ki na mwasa tangi makila pendant 12 ans. Yona kutala ki na sorti na ye na mboka Bethanie. Ana linga matin oyo mingi. Jesus obima. Bartime ba telemi. Yona comme na Jésus. Alléluia. Alléluia. Na komi okena suka bandeko na ngai. Na zo senge loko moko. Attache-toi à Jésus. Mabe wezaki mabe, tika yango ko sala yango lisusu te. Mabe wezaki mabe ko sala yango lisusu te. Poto zwa libanga na yo. To tiangwe pa ya pierre angulaire, c'est Jésus. Et pas Yesu avandi na kwe. Papa tonga ndako yo senga mabanga muswe bakisama. Ta musi yo kanisa na njana ko tonga libanga no se kenda te. Kuna suyire ko kota te. Mota mabe e ko kota te. Bana motala na nzoto no mobimba na nwa mo ina yo. Biloko ni mabe yo salelaka. Kosa no biso. Potango melaka biere biso za rakate. Tango langa ba whisky biso za rakate. Tango boza ba makangu to za rakate.
Tant finga ba benga ba ses partenaires, ba ses copains, copines, to la raté. Mais conscience na yo. Ah mon no zo sima mutu hein. Conscience no zo sima yo. Conscience na yo zo sima yo. Ozo mo ya bi évangéliste tangu fwe na mone tike ba sonda ki ba yebse ke likam ba yebse ke lokote. Mais conscience na yo ko kosa yo te. Ah mon no zo kalta sikoyo. Mais ça retardé. Bondela ka nzamba limbisa yo. Poussa les pas nzamba poto zwa yo. Libanga wana est ajouté na construction. Alléluia. 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 Et ça va pas aider mon sala nzambe. Aye bena bino na pesi 3000 € pour na boto manda koyo. Et ça bien. Tozwa. Mais pour ça la biso ali malamu mingi. Yo kutala na nzambe. Pour ça on s'ali rencontre personnelle avec l'homme de Galilée. On reste les mêmes personnes. Alléluia. Alléluia. Zamba pambola yo. Nekolanga Simon. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est la rencontre avec Jésus. Il ne faut pas passer le temps seulement commencer à discuter. Bon, on a royaume on a kota. Et ça, il te repose à la Mikongo. On a ensemble dans l'église telle. Nazali banga ya bomo ya église telle. Na église wala kutona yo karate. Hey! Bata modèle on a royaume ba kozalate. Ce que déjà le comportement dans le lot, bana kotika yango po soki to rater royaume. Na royaume nous serons toujours biso so bana nzambe. Alléluia. Toza la bateau toza bana nzambe, pe toza la bateau o to sepela. Na kana royaume to pesa moninga mo kongwazate. Biso toza la na nzela na nzambe. Gloire à Jésus. Sala yango ndeko na ngai. Évangéliste tangu fana za koloba wana. Sala yango. Koya église te muto so libanga na yo to chango pa to placer le pierre angulaire qui était Jésus, qui est Jésus. Mais kokuta na nzambe, kokuta na Yesu, c'est alors que vie na yo ko changer. Alors ce qui vie na yo changer, la Bible a bien été, il a donné le pouvoir. Na ba ono so ba yambiye, ba ko banani. Ba bota makamwana nzambe te ba ko makamwana. Afo yamba Yesu. Yangana bandeko musomo na boya to tete ya boya. Akuta le likambo ngwe ma jola bengi. Oh papa na moi pa na okende su te do malamu to bonda te. To bana na prière te. To ko yabi ko na nu Yesu. To ko bwa ko yamba nu Yesu. Bongo to ko bondela. Alléluia. Soko yambi Yesu oluka no su te obika ke nonde na zaboye. Nzambe na ye pa na yo na tomboli okolo. Ponga za mwana yo. Soko yamba Yesu te oza mwana nzambe te. Alléluia. Luka ne moye okoma mwana nzambe. Et puis cause ya cause à la pierre vivante. O e ko bakisa la construction en Zambé. Et ça fait cause de refroidir l'église locale maman. Les églises locales là ça tu vas aller faire des prières. Comment nous avons la pierre vivante on faire des prières. On va retraite, on va prendre la prière. On se boit koya. Ba ku dans shopping center. Na ba tapis roulant ko tamula OK apo. Na nga place okenda ta ba magasin. Ba ninga on a la prière ta ba magasin. On s'en a loin en la blagiston la quai drodrum. On reste à Nîmes. Ouais, le côté. N'aime ça la batuko. Son mani mouta la place à Okende te ko landa yete. Alléluia. Landa mouta la place à Okende. Oh, comment il a shopping ça mon non non. Dès la zone banana na ça la C, na matina deuxième, na matina troisième. Comme ça là. Ouais, le côté. Bani la prière ku lokete poani. Mais ma nzambe na bombo na ye kaka yango ka papa ngani nzambe na boy ngabi na biso ba évangile to situma lango kala bongo sikoyo. Alléluia. Persévérer jusqu'à la fin. Ça veut dire bande ko na ngai soki na lema bebo limbisa ngai numéro de téléphone ezala kana boye bisibiso papa place le bande mabe mais nazo bondela bande ko na ngai Pierre le principal c'est Jésus. Si on peut construire une maison spirituelle de senga mabanga na bomolo la biso yo bato ba bongoli motema bato ba kutani na nzambe c'est Jésus. Amen. Bangwana basali par ya kokoma les pierres vivantes. Alléluia. Na robonde la pona bandeko yo nanu ba ibi nzambe te mais ba yaka na betonga bazo ba responsabilité minene ba pesa ba bikumba moko ya minene ba mona sunenga olongola ngote nazo bonde ke nzamba simba bino. Vous ne présentez même pas ça dans le papa na tiki musala opo na dignité na monote yanga na malongia na lega na nouvelle naissance. Nzambe na poussa de pain na yokolo na ko tika bandeko nyoso nzambe na bikamwa. O babanga ngata mususu basana nzambe mais basana makamsu na secret oyo nzambe so rejeter bango. Mais Seigneur Jésus de gloire.
nasepeli mpo na ntango bayoki mateya ya nzambe na bikamwa oza capable ya kotransforme vie na bango nzambe tika ete ekolemisa bitema na bango baya badenonse nzambe na acte de porte tomoni bato bazala na bamagie bakisi balivre magique basysteme moko ya bamagie nzambe baye koofrire yango koloba ete toale kotambola mabe toala na posa bato modele ya ndenge wana afin ke base transforme dans une pierre vivante mpo bakoma utile nazongeli koloba utile na construction oyo eza tabernacle na yo oyo yo moko oza le pierre angulaire le pierre de première position sene ekumbama na yo nazobondela mpona bato bayebi yo nzambe oyo bazali ba pierre vivante tika ete bazala persévérer ce n'est déverse une option ya persévérance bakontinue na kobanga kombo na yo bakontinue na kotraite malamu nzambe bosanto mpe boyengebe na bango liboso na yo bakontinue kozala les pierres vivantes oyo bazoconstruire le tabernacle de Dieu c'est notre corps lokumu kembo ezonge epai na yo na kombo na Yesu Masiya tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.